Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Pasteur Kabundi Walesa asali soni, asali scandale, ndenge batu bazoloba. Asali soni, asali scandale une fois de plus. Eza na ba habitude na ye, ça n'est de trop. Azo procéder mabe. Eza na mwa terme mo bazo benga na chilu baboyo konka na live oyo. Bozomona côté, bozomona Jujubio, bozomona pe Pasteur Kabundi Walesa. Pasteur Kabundi Walesa abengani Jujubio na église, abengani pe na ndako oyo bapesaki ye, ndaki koluka ndako mosusu akomi na ye kofutela. Eloko nini eleki po Pasteur Kabundi Walesa abengani na église, abengani pe na ndako oyo apesaki ye. Bokoyoka nkoka na live wana. Mais il paraît, naza na ba confirmation te, alamashi la bino live bokolanda live. Avant na lobango nanu bomonaki que Jujubio azaka deux fois. Et tolala tolamuka kaka boye toyo komona une église à Pasteur Kabundi Walesa. Après quelque temps aye kosali délivrance. Tanga sali délivrance depuis jour wana Jujubio azaka sous deux fois te. À un moment donné ba rumeur ya ka oh non aza deux fois kaka azoko seza cop na ye na Pasteur Kabundi Walesa. Mais esali 2 ans depuis Jujubio atika kipede. Atika yango 2 ans déjà, jour pour jour 2 ans. Et puis akoma pe na mwasi na ye, azwi pe mwasi na ye. Selon ndenge onga na yo ki balobi, ndako o Pasteur Kabundi Walesa apesaki Jujubio, apesaki yango apesi na ba condition. Siko ya mona ke ba condition wana Jujubio azo respecter ngo te, yanga bengane parce que falaki a respecter ba condition o apesaki po afanda na ndako wana. Ndio dokomoloba yo za pasteur yo okangoli mutu opesi place à ofanda. Est-ce que so pesi musubu ndako ofanda il faut pesi na ba condition parce que il paraît boyebi que Jujubio azai sous deux fois te donc akoma na mwasi fiancé na ye kaming te bazo balana. On dirait ba balana pe déjà. On dirait ba balana pe no basala prédote, basala on dirait prédote bazo talana nanu po ba balana basala ka déjà prédote. Soki Jujubio auti poto aye afandara na ndako wana mona fiancé na ye pa ye. Bon, soki pasteur aboye ki fiancé na la naza na raison parce que bazala marié te. Mais est-ce que ça na condition mususu o Pasteur Kabundi Walesa pesa ki Jujubio a respecter te po bengane na ndako bengane pe na église. Nde ba question wana nde naza na réponse na ngote na otela bino live oyo bolanda yango na kimia. Tapé na kin. Elo esala ke nazwa ndako na kin parce que na église baboya nazala na mwasi na nga na église yango epusanga nazwa ndako po nga nazali na posa navanda na mwasi na nga esika moko. Pourquoi alobaki na église babimisaka parce que mwasi na ye abandaki koya na église. Nga siko nga ndi na comprendre eza nini na église ezalaka permanence. Jujubio ntongo aye na prière bapesi ndako mpo na ba prière eza permanence. Mwasi ne akoza na droit te akenda kolala kuna ndenge na comprendre c'est que mwasi ya Jujubio andaki kolala kuna eza ndako te. Eza permanence. En fait, on supposé mais tu ne peux pas supposer parce que alobanga na ba parabole abomba alobanga na parabole kako futa na ndako parce que l'église baboya mwasi azala kuna mais ye azali na posa loka ute na vie ya deux fois azali na posa na mwasi sika moko azonga na vie wana te. Mais non, l'église eza permanence, eza ndako ya olala tabu so peso frère pour la ndelo de parce que so bayebi ke batiki Juju libanda na vie utaki nango aza na possibilité ya kozonga. Mais ça permet pas que mwasi na ye akoma koya kolala kuna, tu vois? Ko benga na otam so ya lobi parce que za mutu tam so compréhension na ya CP na mote mais na logique eza place mwasi akoya olala wana te. Mwasi akoya olala wana te. Ko benga na wana za ke bon, loko yo lingo wana mwasi na église ba ko pekisi mwasi pour parce que délivrance sur ça. Mais loko yo lingo wana na mwasi mena awa na église na mwasi ko simba te. Abele je supposé tu ne confirmes pas. Oui. Abele ko vendre to bande ko ya. Te awanda ko vendre église e pesa ke ndako permanence parce que moi na bande ko ya to bande ko vendre kuna. Moi si ndenge ya expliquer na live akendaka vite fait comme si moi si ya mo panda olala kuna. Na live aloba mais vite fait. Mais église on vit comme si
Comme si, mais église et pesa kayenda kuwana parce que je joue bien on ta poto na kina zaki na famille. Ba mona ke so batike libanda awa no banda libanda auza na facilité ozonga na vie wana. Nde wala sa pesa kenda kuwana za banda ya permanence ya église pour la prière. Maintenant tant moi ça zoya bon ba dozala wana na yo tenir ndo ça na moi tandis que yo na processus ya délivrance. Ya on ba yebisa ke soko moi to bima oke ko luka so oza na posa oza ola na délivrance na suka. Moi si azana droit kokota anda kuwana te. Soko mona o continue moi si zonda kulibanda na sens wana peut-être interprète. Pourquoi ni kasi ya ko bengani na kati église ki ya bengani. Ba on mama yese na répondre ça la répondre. Pourquoi ni kati obimisi na ndako wana azwa ndako ne libanda ke ko bengani na kati ya église. Mais maman yese yeza ina processus ya délivrance. Ba mo église ba ko mema selon ndenge Saint-Esprit zotambu sabango. Il faut pas aller de près ba ko tiki non libanda te. Parce que vie wana so ke libanda ko kuta pe ba des fois ki chassa zongi sous na vie wana. Tu vois là. Maman, je te comprends bien. Pour aller te obimisi na kati ya ndako ke ndako oyo za pour la délivrance na yo. Koko ta moi cité parce que eza place ya ko salir yango te. Eza ndako ya Maman, c'est please. Mais maman, c'est tout à fait non on a l'obligé. Tant l'église va épicher obima, et ça en sens que on soit ndako sous oti kanda pa Ma sœur, on t'a vu déjà baptême. Tant a vu déjà baptême, cela veut dire qu'il a déjà délivré. Oh là, joujou, là ndenge mo. Yango ba baptisa qui est. Il faut pas l'amener parce que ça des fois comparer on a vu baptême. Non, bon baptisa qui est baptême pour la nuit. Ba pesa qui est baptême pour la nuit. Alors déjà délivré, on va pesa baptême. Maman ese bango balobango awa vina bango pona kotika mo za ka facilité. Oui, balobango te. Et ça te mona muta vu baptême te. Oko comprendre mona muta vu baptême te madame. Maman ese à se repentir à quel vu baptême mais la vie ba ya joujou maman ese. Soko za dit oko na vie wana balobango bango moko awa eza ndenge moko te. Yo comprendre muta vu baptême ndenge nini. On a vu baptême aïe andimi Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur a vu baptême à zone nanda c'est différent. Na vie qui des fois tout le monde comme des fois bon on mais va continuer vivre c'est différent on compare ngote madame. Maman c'est on nga ngalo ba ngwana mutu so loba na ye. Merci ma copine, merci Yaya mi. Maman je sais fondre miko Yaya. Oui, bonjour maman. Bonjour mamie. Yeah, moi je suis l'enfant de Walesa. Donc parfois je joue exact que babengani donc donc Yaya Utioloba frère Juju Musala na donc ça continue non pour la délivrance donc exact que azo ya ko salir comme papa que o babengani non donc exact que ba ebisi likambo aboyi ko sala babengana ka muntu nyonso na église te pamba bino nyonso boza témoin botama mama so besi kamabo ko staff babengani na église. Non, soki asali na ndenge sert à Utioloba bapesaki ye ndako wana eza mpona donc osala donc tolandela makambo na yo ya délivrance soki esili toyebisi oke esili baboyaki mpe mwasi te alakisi mwasi bandimaki mpe mwasi me eloko azoya koloba o babengani ye o po na mwasi wana eza lokuta mama bifo toyeba makambo oyo tokoki koluka bavi na ba nini donc alongola komba papa babengani ye non babengani ye non mabe ya ndeni mama Mama ese mabe ko sala ya ndenge nini neti mwana donc toza exemple ya mwana kakolo wana ndenge bafandisi ye après baye kozongisa est-ce que basali mabe eza ya ko corriger non soki bayebisi ba faire non ni jiji soki jiji ke non to bengani yo na ndako tobengani yo na ndako babengani yo na église te balobi te po osali oyo toyebisaki yo te mama il faut makambo oyo tobokene na yo spirituel bokene nango na ndenge nzoto te musala na eza musala makasi ne faut pas aller avec les choses dans le corps il faut aller en esprit. Merci maman. Ndima Walesa obisa ta verset biblique ité allô maman Michou loba Yaya hey dans le corps dans l'esprit té toké maman loba Yaya fungola miko mama fungola miko Yaya mami fungola miko Michou loba Yaya bon en fait maman ese ngai naza mondimi ya Walesa vraiment pour le moment na France na Lyon mais na uta Congo
na umela vraiment l'église ya Walesa liboso tozaki na motokole apote comme na bon marché ngala nazaki comme sécurité kuna na pas Walesa biso pas ya Walesa soki mutu aye ndenge juju bi azaki wana tolekana na délivrance fole kana disa be tapi belé défense absolue et où mais la question attend ata biso ba o poto comme la service à sécurité tolekaki be tapi belé à délivrance sur les tapes de délivrance biso na nanga baluba pa wa ça te bien mukaya il faut là ta mukaya ça veut dire que on ça la bêtise te libanda na on ça les coboté na on kuta na mobilité pour na service faut ta mukaya ce que choki net ki ye ayaki basale délivrance et que na les sila kité ba on na étape ya chokate et que ya ko linga basi ba tata ba yoka ki son cette formation ba yoka ki ba peki si parce que ba berana mutu maman n'est pas ouais ça pas ça ba berana vraiment là la constater mais ce qui quand bimi ya maché kuma saka nini ba berana ba tene ba ko berana sens que ce qui lati ka bimi mama ese ba ko benga yo frère moi le kambo sali tika le kambo za malamu te tika soki oyo kite mama ese soki oyo kite mama ese ma personne une fois deux fois 3 fois là na carte de délivrance soki a comme kolinga ba serre na église et que ba moni ba bengie ba pekise une fois 2 fois 3 fois soki 4 fois soki 4 fois sani bon toi banda parce que église tout ça na ba norme na quand même qui verset o que mai sunda zo yo kati ba bengana ka verset en côté ko bengana ça c'était des ça makambo le na kata bible question mo zo yo kati bengana yi ko bisa na verset ko bengana mama ese mutu nyos na kati na ata anda ko no za ba no be fota autre za kati ne tonga nzambe yo me maderazo de tonga nzambe te ezaki nati na 2016 na keto isomo na 2016 ezaki na frère mo ba uta ki Angola azaki kwa juju bio na 2016 to frère wana yaki on a ça bon ça va ça maja yaki na maja 4 lettres a comme une église na 2016 là ko tola mutokole ba prele frère comme qui bien nzamba ça ngolu frère comme bien sikoyo il fallait alter la makamne ko bakina suka ba pese à l'église frère wana a comme ko linga bas na église ako azo o mabe surtout yo comme na mateur papa Walesa et que ba tunisier azo wangana mais ba sero abale ko sangana bango babimaki basaki nini ba tseki libanda parce que o la désordre à l'église na Nzambe église tout ça ordre nango ye frère Jujubio faut la vérité ba berena ko pona nini faut aller ya la vérité c'est que cause li ba berena ke mama ese to ko neno pasteur boité que église na ba moi si alors lui cause moi si ah non moi je crois pas que pour mutu tout ça bon moi c'est quand même donc pas Walesa ce conseil on peut ça conseil il faut que juger conseil j'ai là maman yo ba ibeke toza na katikati voilà c'est la rapproche yo la condamner ka juger comment ça en fait là condamner ka juger tete nga za te prendre condamner on va c'est quoi lobi ma abi akwati mwa mobali mamutu za ko batete kingodi na ekangi makombebele toi lo ce que bien bimal mamoso lika ko église na yo osuka wa na ba prier mama na ngai aza mutu so amolo muluka mwa mabe po ya bike abomi otongo mulai mais lelo abeti mwa flèche mke mais alobite wala abeti mwa flèche bi so nyanga to za ba supposition mais yemo na alobite so amolo mo za mabe o ya se présenter abima ko lobana ya pas souci mudoka ngai za na été si vous avez passé ça m'a bête au connaît pasteur il vous a bête au connaît payer maman essaie pour nous ça va merci ma copine merci moi maman merci yaya merci maman Nzambi allô apôtre maman c'est bonsoir là ça va un peu d'accord voilà nga j'espère bazio kanga bientôt bozo kanga bien je vais dire quelqu'un parce que le besoin c'est par rapport à l'obé. D'accord, maman. Il faut comprendre. Non, c'est la connexion normale à Wi-Fi. Et la ligne intervenir par rapport il y a frère Juju. Le Bacas. Pour la famille, na lo babe maman ici. Ce qui junior azo ya ko lo baki babinga na ye. Ya yebite que délivrance c'est ça processus. So ikutu papa Walesa ye moko azobenga na bana na ye moko ya boti po basali ekobo po batamboli bien ta bengani bango en plein église e bongo ye po basali ekobo po bana yebi po bana basala ba l'église
zela na te bandimi na église te pasteur Walesa tango mwana na liboso asalaki fiançailles bato babandaki kotindela pasteur Walesa message ke bazoya kokomisa ba message ke non bamoni mwana bazomona mwana na basi biloko moko bongo papa Walesa lobi na lobi nga moko papa na yo tina za boye na yebi libele ya mwasi mosusu te a part mama na biso nde na boti alobi boye nga moko mama na bino ti nde na za boye na yebi libele ya mwasi mosusu te nga mo papa na bino nde na za boye na yebi libele ya mwasi mosusu te a part ndenge na fandi na mama na bino nga na vi na nga eza mukaya mutu nyonso asambeli na centre église de réveil ayebi yango kuna délivrance eza processus soko otamboli bete baobimiso libanda okokende pasteur Walesa abengana vanu en plein église vanu nalingi suko mono awa te parce que atambolaki bien te bien te nini kasi bien te atambolaki na ekobo alingaki basi ao changer na kati église na kati église te mai na ndenge libanda Mike Flore o boyoka kaka Mike Flore oyo ayembaka pasteur Walesa bengana ya plein église pona ekobo ozonanda mwana kakol pasteur Walesa bengana na église masanga na ekobo siko ye junior ndenga fandi wana soki lelo babengani ye batie libanda ekochange bato nini azuka mwasi na zakana azalaki na ye wana mais bazongani yango nde mabe non azalaki nanu en pleine délivrance makambo aye koloba mino makambo susu elekaka mama ese soki lelo babembi yo kuna bapeso esiko fanda soki ba condition o bapesa ki yo na ndenge otambola salo délivrance no bamoni ko tamboli bien explique-moi d'abord c'est quoi d'abord mukanya c'est quoi mukanya mukanya linko lo batambola na kobanga nzambe mwasa mutu te mobali ya mutu te ekobo ekanga makambo ebele ekobo nde eza mukanya mais mukaya oui baluba bayebi mais mama ese junior tinenga fando nana kolinga mona mutu ndeti boye ba mona ka junior na pasteur junior ayaka na internet alobaka ba connerie ba maboba makaba makambe belé nana kolinga ba bando continuer mais junior akina matanga na nini kuna junior akutana na pasteur Walesa mama ese na vito bosa na kabola muté peut-être ndenge bato balobaki ya kataki ndenge akekuna ba opese mbongo te yangana asali ba makamba bo mama ese batie libanda alobate baboki oka papier baboka kupele loko pamba mama ese est-ce que junior bato église baya déjà kofinga junior akendaka kuna bayambaka ete mama ese est-ce que pasteur Walesa azalaki obligé à loger junior na kati église ou bien na kati ya hôtel junior bapesaka ye hôtel mobima place na ye moko bande kofanda famille ne bazoya bazokota kuna mama ese bazosala nyonso tu soki pasteur amonika lobi na yo processus ne eza boye par rapport à makambo uti nango fo tambola boye tosala délivrance makambo nyonso ekende bien alandi bongo te azozwa mwasi bakoma ofanda na mwasi wana yo kosepela nango mama ese mais mwasi na bande kofanda kuna te bongo bande akome kofanda kuna te mama ese ezanga la puissance mutu nazoloba oui mama ese junior abande kofanda kuna mwasi ne pe de temps ata mwasi soki azoya 2 jours 3 jours 4 jours azoya kofanda wana mama ese ezaka bongo te na vie ti lelo bato église batikala koloba eloko te meme biso moko toyeba te ke babengana junior osambela nde kuna oui nzela mama ese kobengana peut-être koza trop dire bakoki koloba noke bima parce que boye na boye kopesa bino raison likambo nini babengana ya kokatakata te nga mpo mwasi na ngai nazwaki mwasi na ngai non kuna baponelaka motu mwasi te biso na église délivrance eza processus ozala na mama ese ntongo ozosala délivrance ozala banzela oyo folanda napesi yo exemple moko pasteur Walesa abengana mwana na ye moko a plein kit abengana alobi vano nali komona ate vano afanda na se banda 2 ans mama na ye ayaka alelaka papa zongisa mwana pasteur alobi na ozongisa te betise ya mwana Walesa na ojujubi asalize eloko moko te oyibeke mwana osalaki ndumba eske asalaki ndumba jujubi o asalaki ndumba mais mama ese ntongo ozoleka délivrance yo ozozwa mwasi nozoke kofanda kuna na mwasi na mama ese junior azoya soki makambo ye na internet aya fingi asali bamabo bamakambo ebelebele mutu nini akondimango toloba na ndenge vrai anto bofutaka bamai bacourant botengi baeglise soki esimisa baboki yo libanda ofuti mai courant transport ya paster batoli bakiti esimita lekeye libanda ça c'est quoi ça mama ese kosalela nzambe eza discipline
Mama ese. Kosalela nzambe eza discipline. Même ici ozosambela libanda, ozosambela na kati, ozosambela na libanda. Yo moko même na vie na biso bato nde tofandi boye. Faut tozala na discipline mama ese. Vie ya mutu eza discipline, okosala n'importe quoi te n'importe comment te. Mama ese nanga. Ozomona. Yango na moni bato lelo ebele lelo kindume zo mona makambe ebele. Kindume zo fongola ba porte zo makambe ebele. To lebi te ke junior azandumba bien azabo. Mais peut-être c'est le comportement na ba monika ko kozala pena pasteur te. Et ça m'a dit qui poche à pasteur. Ala qui dit à pasteur. Ala qui dit à. Ala qui dit maman ese kuna za likamba diacre te likamba nini te. Même bandimi même nani soki oyaka n'église pasteur amoni ko zo tambula bien te ba ko fandisa yo. Ko benga na peut-être c'est trop dit peut-être ba lobaka ni afanda muke preuve ne même ba kata même témoignage à junior ba bande soko lekisa mote. Bako yo ko lekisa témoignage à moto te ba mono na libando tambula ndenge mususu. Woni soko fingi cette église. Maman ese. La puissance. Non, ngana lobby vérité parce que ngana mona ke loko na tongo na sepeli na ngote. Biso moko to ana kati lelo to yeba te pourquoi Junior amona na temela mama tanga maman j'ai la kufele maman ne Junior asalaki na ba makambe bele bakuta na hayaka mais pourquoi ko yobimisa makamba boy est-ce que ya lingi ke bategisi ba yewon baba ndo ko fana ba ndo ba makambe susu akozwa mutu te mama ese ndenga kena na soka kena o na so yoko loba yoko salaka pona ye moko donc voilà. Merci maman. La puissance. Ah oui. Au sein de la radio, on a un zam na ngapi na ngapasi. Ba Congolais baza makambo elengite. Merci maman. Merci yaya. Ouh, ça n'est pas wade ça. Maman la reine loba yaya, loba maman, fongola micro la reine. Bonjour à tout le monde. En tout cas, na mataka na ba panel pour parler te naza mundime wale sate. Mais na landaka témoignage ya Juju Bio. Et je suis étonnée, aya lelo kobanda koloba tout ce qu'il dit là na kombo ya pasteur Walesa. C'est qu'en fait que je sache et que pas Walesa, Mukaya, ça c'est une obligation là-bas. Ozana Mukaya te ke lu église mususu. Balou baba yebi c'est quoi ce que ça veut dire Mukaya? Kuna, tu touches pas une femme mariée, tu ne touches pas un aux hommes au sein de la kuna obimana mbala bato obimana mwasa bato. Ozala muto famille Walesa, ozala makila na ye propre ozali banda. Donc ça Walesa ne tolère pas Kindumba, c'est pour ça même Abenga Kango Mukaya parce que lui-même il est exemplaire. On peut tout dire de passer. Oui, tiens vraiment soyebele ma chérie. Tiens soyebele. Donc yemo kwaze exemplaire, vous pouvez tout dire na babuzo ba nion, so ba pasteur nion so kin, on sait comment ça se passe. Mais le pasteur Walesa aza exemplaire. Ndenga benga ngo Mukaya wana yemoko Mukaya numéro 00. Ya. Donc, Juju Bio alingi moi une église ité. Juju Bio mon bal église pas la liépété pendant sa délivrance en fait. Donc moi c'est un wande le problème c'est pas ça. Le problème c'est que le gars azalaki non a processus il y a délivrance et surtout qu'il habitait à l'église na permanence a koki jamais kozwa moi si na kati ya permanence do abebi si Mukaya wale ça ne tolère pas ça. Wana ozala nani moi c'est wana ata ça m'ambasalité te akoko ya otala été atala ye lisolo maman et c'est est-ce que ndenge Juju aye est-ce que lobi que wale ça bengane l'église juste parce que moi ça non il est c'est vraiment un vrai menteur. Il a dit ça va bengane l'église pas pasteur wale ça parce que abalinga kite azwa moi si azana lokuta Amata, aloba vraiment si réellement, wale sa benganye l'église juste parce que moi si oh ya ye, aye kota la ye, wale sa benganye l'église aza lokuta. Et lokuta ils ont malamu te quand même que à l'écart qui délivrance à Seninzamba changer à l'ongala qui defa a comme un mutu normal. Atika lokuta na comme musala nzambe. Aya koloba vérité oh ba benganye l'église. Ce n'est pas seulement pour ça. Sa propre wale sa pone la mutu moi cité. Preuve à neuf faut botter là-bas na wale sa à quel âge bazo bala. Parce que alinga kabuzo bate chez Wale ça c'est Mukaya ou rien ou soit si Mukaya ou soit aux 8 directions na yo c'est terminus tout le monde descend ce qu'on lui dit qu'on respecte Mukaya aux 8 directions na yo c'est comme ça que ça se passe là-bas donc ayen ça va tout vérité pourquoi ba benganya l'église aya na lokuta te na komba Wale ça ngana sa bakuna te mais j'ai beaucoup de respect pour cet homme de Dieu batika bilobela kwa koluka ba vu to ba buzz na kombo ya batu ça c'est pas bien. Azana Mukaya te azu alkide fa naye avant nango kimia te
ake kuna après zonga o walesa lobi walesa sali. Non, ça c'est pas juste. C'est pas seulement lui là qui était venu ici à adorer walesa comme ça walesa. Après les là il y a les sous. Oh non. Quand je finis. Non, moi je suis contre ça. Chez walesa là-bas eza mukaya mama ese ozana mukaya te en tout cas aux direction na yo. Kuna se auto si mukaya ou pas en tout cas wali banda. Oko kita nonga kuna dawa banjolo bana kita. Oko kita nonga ma chérie. Merci beaucoup. Alors papa pour miko yaya. Oui, bonjour, bonjour, Bonjour à tous. papa, bonjour yaya. Bonjour Maes. Bonjour papa. On a un orloba boye. Juju bio. Soki ba pasteur bon ba délivrance ou ta na motema moto. Pourquoi qu'il y a une église à pasteur ou alesa? Ba pasteur bon ba délivrance ou ta na motema moto. So délivrance de bon ba processus. So ke bino mo ba sala nza ba délivrance ou ta na motema moto processus nini sala ma délivrance. Tant yo oyambi mon dimeto yambi frère asika une église, c'est à toi de l'éduquer. Bino mo bo pesi permission moi ça ya akota le bino mo bo baluke lié. En plus ba bengana mon église, cette église ya ndako nzambe. Faut bolanda exemple à Jésus, Yesu ayaki pona batu mabe. Tant je joue bien yaki une église bo be ki aza deux fois. Tant aza deux fois bi kende muto aza bo to memele bo to kene bo to suka ne boui. Par là ngana pesi pasteur wale sa tort. So yebe que je joue bien ça deux fois ko bengana tantôt ko soit infraction soit ya linga ki frère, toi simba ki frère mon boy wana to ko comprendre mes ali kamuti. Au monye na mo au moins si on bo kangé une infraction ni boyo okuta grand flagrant délit ton ndenge nini. Église nyonso ta na mibeko na ngo c'était frère ndengo koti boy to lingi boy te je joue bien ça mon kolo akoko ko sate. Quel que soit zu moi si toyebite yo pesi mutu condition ko ozwa moi si église nyonso za na bikila na me ya ko bengana na ezapena ki to côté okope ko bengana mon dimi église te wana ozapena Et puis même pas pasteur 3 mais ans, au sali mabe même pas côté wana 4 ans, même pasteur pas sali 3 mabe ans. pasteur asali mabe juju bi ozala yo ba des fois baba ndokite bana maseke te ngana ba des fois ba kamana nga bazana bana 5 azana mwasa na bana des fois osala vie na sala vie na yo mokolo moko changer délivrance bon ba sala nzambe ba uta na motema délivrance ya processus te so yo mozwi décision na tiki ke mai sikita ngai na lobi na nga conclusion na ngwana. Merci Vaz, merci yaya. Maman Hélène fonga miko yaya. Maman Hélène fonga miko mama. Mama beya loba no yaya. Mama beya loba. Mama Bernadette loba mama. Na fongolo. Oui, loba yaya loba mama. Tata Ize mbote. Mbote Tata Ize na batutu. Ouais, donc ngai pona nga nazo condamné jujuté, nazo condamné pe pasteur Wale Sate. Omoni na katikati ya likambo wana yali selon ndenge temps ezokende. Normalement délivrance yali hospitalisation spirituelle. Na tanga beli elia ko zwa bato na ko servir nzambe ngono moni ba prophète Samuel babimaki na senae bango balaki kuna côté ya Eli. Moi loko nina ngina loba. Frère Nabiso Juju quelque part à quoi on a raison particulière naï particulier par yaï. La raison naï. Par exemple na copie loko la Sondralina. Akene ko sambela quelque part. Maintenant makambele kani batu ba bengani mais Sondralina bombi makambele. Ya loko la monoko moto amoni makambo ya loko la cimetière loko monoko docteur. Boyana bandime belé soki na lobina loba mota konzimangate bandimne bako kangango ya pele kwa makamba biso frère Juju makamba moni kuna koyeba te ngala na frère na ngai moko propre mwana papa na ngai ali pe deux fois aki osama l'église moko pasteur asali le tout en tout cas biso frère a changé a dongeli vraiment mosala makambo tu biso tout lobio na commune sengona ke même église ango à la grande surprise frère akenda li sauter to tout ne question nini alobite pasteur atia na ba luxe makambo tu moko mo côté là ya kuma obima na yi maloba nini oui. Alors, il a dit que pasteur a dit assurance makambo tout a ndako luxe makambo tazo loué mais pasteur yemo kama ko rendre visite soit que délivrance makama obima susuna ye alors motaye bateti kala mwasi nanga sana mokili lokolo so changer tanye na bongsi vina yo asombela me biso frère na mutuka ajonga ko jongisa ngo mina lobite ke pasteur Walesa parce que je l'aime beaucoup na ba ndenge na mona ka ba prédication surtout mwasi na elinga ka mingi. Na lobby tete yali pasteur Walesa na pesi témoignage à frère na ngamoko propre. Bref, au milieu de village na ebité makambo frère na biso amoni isusu. Oya lobby soki ya solo nzame motayebi mais loko na lobakara
na nzika na biso balobaka ndako etangaka atomoni mabe soki obimi kofinga te. Donc côté ina lobaka frère Juju alata kimia na ye aza papa na ye na oyo tupa asali apesa toujours le respect tant qu'un pasteur tale bela bana nde bazo intervenir nga naza mondima ecclesia te na mondima fanatisme ya pasteur te na mondima ya Jésus Christ na motema na ngai. Bravo. Maloba na ngai aka wana. Merci beaucoup. Maman. Bravo. Ozoka mondima ya fanatique te ya motema na ngai. Allô ma belle. Oui, maman essaye il faut que maman bote na yo ya. Bote maman. Pesanga vraiment temps mokie na loba. Vraiment s'il te plaît. 20 minutes. Te 20 te ya ibele boy po nini. Okay. Na loba kaka 20 minutes leke ebele ya. Okay maman. Avant na banda koloba. Nga za na kati ya ministère. Mama ese. Maman. Toki o cheba micro na bato tokendaka ba église. Mama ese za na bato ba beta ba dépression na ba église ko okozana oko imaginer te. Pourquoi na lobi bongo? Pourquoi? Église eza place ya konozwa kimia. Comme la Bible nous dit, nzamba lobi na kei na tikeli bino nini kimia. Mais za na ba église na biso oyo ya réveil. Soko za na nerf solide mama ese. Oko beta ba dépression. Pourquoi na lobi bongo? Pourquoi? Na ba église na biso. Ba ebi ko différencier te vie privée ya mutu na vie ya église. On nous impose des choses. Tout ça na kati ya église ou en dehors ya vie privée na biso. Il faut que bana nous différencie ya vie privée na vie ya église. Maman est ce que mutu a décidé que doko sale la nzambe. Pasteur mutu a benga kaete. Eza o sukoli yo moko, o lati, o koti na mutu kanayo, o bongami oke na église. Oko comme en église depuis ce qui 9h ti ata ba 14h, 15h, 16h journée koufi. Oko sale lo côté parce qu'on en église. To sambelaka du lundi à dimanche, na 5h du matin, na midi, na 18h, na 23h. Maman essaie prière na prière. Comme la Bible nous dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour ce qu'on s'appelle, il y a un temps pour na makambo ebele. Mais to comprena que loko wanate. Bazwa vie privée à batu. Na vie à église ba cha place moko. Okoki ko sala boyete. Maman essaie nakoko yebisa bino. Kita. Bakoki ko yebisa ona na même ba position nyoko ko sala na katanda kwa libala moza mwasi a libala marié peut-être plus de 20 ans de mariage oza na bana babala babota bakoko mais ko bako yebisa bino ke oyo ko sala boyete po eza boye mais oza mwasi a libala ba pesela mbongo mariage civil mariage religieux mais bazo yebisa bino eloko nyoko ko sala katanda kwa libala wana na suki de deux. Soki délivrance c'est un processus. Délivrance c'est quoi la processus? Maman ese. Mutu na mutu nzamba kuta na kanaye na façon na ye na lolenge na ye. Soki eza appel na yo nzamba bengi o salela ye. Eza appel na yo. Ozo comprendre. Pour pasteur a comme na niveau ya komi nango, a utaka peka lokola yo. Ozo comprendre. A utaka peka lokola yo. Siko soki oke na église, muta bengi tu moko oke na église. Ko benga na mutu na église. Maman ese, même la Bible nous dit venez tel que vous êtes. Donc nzamba la Bible boya lolengo yo bozaleli. Ngai nzambe na bino na ko changer bino. Siko moninga za deux fois. Aye na église. Maman ese situation ya juju nga kutu pona ngeza bien zo moi si parce que soka zi moi si ko permettre ye alongwa na situation azanango. Soka zi moi si te akozonga basala ye ndeka ezala kana boy kokota na ni ponga ngana ba bloko anati. Ozo comprendre maman ese. Bande ko na biso ba passer nanga pe na miche na kati. Totika ko mélanger vie privée ya mutu na vie ya église. Maman ese ndo tukala banda ko na biso boy makamu to sala ka boye biangote. Est-ce que ebi combien de bandimba na kati ya église? To ce qui plus de 100, plus de 200. Est-ce que 200 nyo se makamu to sala ka maman ese? Vraiment? Oui makamu to sala ka te. Ezande po ba songi baza na kati ya église. Oh, ba memelaka ba pasteur makambo ezole kana libanda ba église ba pasteur baza ko vérifier te ba ye biso ke mutu kinga na sali eloko songolo pakala ozu décision o benga na église ba benga na ka mutu na église te bible boya lo lengo yo bozaleli c'est Dieu qui change. Et puis délivrance c'est un processus c'était maman ese mutu yemo ko za ka décision parce que le Saint-Esprit est là. Quand tu as le Saint-Esprit en toi tu dois changer tout. Mutu ko changer azate. Ozalaki ko yiba nzamba ko kota kati na okotika ko yiba.
parce que pasteur aza mutu ka lokola yo pour comme lokola ndenga azana azalaki pe ka lokola yo mutu aza parfait na sena mo ezate à part Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui est le saint 3 fois saint. Pour makambo to sala kala kata ndako na biso na molili mutu ayeba kango azate mama ese soki mutu abetelo lisolo te okoyeba ka pa ngote mais to la mukana na tongo to tie maquillage to tie ba manzaka to ke église ko sambela to comme une église banda 8h à tongo ti 16h tozo bimate tozo na ndako journée koufi tu peux rien faire. Bien aimé mama ese nazama makambo ebela koloba joujou problème c'est quoi ya église ya Congo ezanini ato yebi makamama eso koki koloba te parce que influence za makasi. Merci. Tu ne peux pas parler. Merci. Toko lobi balandeli yo. Abombe bela il sait pourquoi. Oui, parce que comme akendaka Congo ko dévoiler nyos touté. Parce que akendaka Congo ba ko sala ye mabe. Pasteur azanzambe te azamutu lokola biso nyos tout. Donc il a accepté Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, bisbeton dimin Zambe comme Seigneur et Sauveur. Oya lobi tueur yo moko na kota na ba détail te bandimbi ya ba kuiti ba fanatisme ya buzoba. Bazo mene bino video mama ese ba beta ba dépression na ba église likoloka ba église. Muto aye koluka Nzambe bozo benga na ye. Eloni bocha na kata motema na ye. Eloni bocha na kata moral na ye. Po beta ba dépression. Juja bon makambo ebele. Moutaza parfait azate mama ese. Bison sto priaka. No one. Personne n'est parfait. Moutaza parfait azate. Mama ese makambo église nga epesa nga passe na moté ma passe. Nga naza victime et puis na yebe loko ni nazoloba. Bako bet so ba dépression mama ese okozango na idete. Et plutôt que neko luka kimia na église. Il faut pas mélanger vie privée na ba vie à ba église. Pour mutabenga ka mutu na église azate. Maman, je suis désolé. Bocha commentaire à ma belle Sam. Moi, je m'en fous parce que l'église, c'est ton cœur. Sala et lo konzamba lingyo sala. Ozo ken l'église, makamoto changer, te bo ken l'église jalousie, moté ma belle bondoki. Mo ken l'église matin, midi, soir. Du lundi à dimanche. Banda janvier, décembre. Mais tu ne changes pas. Ça, c'est quel genre yamout? Processus, c'est ça, c'est quand tu veux changer, on peut changer le Saint-Esprit pour tout le monde. Moutino soit andimeli nzambe comme moi, andimeli Yesu Masia comme Seigneur et Sauveur. Il faut changer. Même la Bible nous dit, il faut qu'il y ait une différence pour ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Parce que vous en avez mon côté. Mais tu ne sers Dieu, aux autres changer. Maman, il s'en comme bela koloma comme église nga na révolta nga makasi na za mwana nzambe na Bible na motema nanga je suis un enfant de Dieu na ndimela nzambe na zo ba baptême na nzambe. Et puis pour na kata na pesa baninga musuma loba. Comment va baptiser Joujou Bio tant qu'on va délivrer comme il faut? Tu ne peux pas passer dans le baptême tant qu'il va délivrer yote. Non, processus c'est athée. Tu ne peux pas baptiser quelqu'un. Non, maman essaie. Tu ne peux pas baptiser quelqu'un tant aussi dans le processus ou tant qu'on a nos moutou, on a commis né de nouveautés pour baptiser. Vous baptisez sur base de quoi? Moutoye na kata mikumba na ye aza deux fois. Nanu bo sisi processus na ye te soit disant processus bo silis nanu te délivrance nanu silité. Bon l'excès de baptême sur base de quoi? Non, maman ese. Ezalo na pese exemple ezalo kwa litinga na yibaka. Ko yiba. Na ke ko lukelongi nzambe na tika moyibi parce que za mabe. Il faut bolandelanga tina ko bo mo peke na tiki moyibi. Ndebo ko boko tinga na kata mai pona suku masiko bien na ko muto asika sukoli yo potika timoyibi te nonsense nonsense so ba nigérien balobaka nonsense maman ese tu ne peux pas baptiser quelqu'un tant que a changé makambo à la kin église te et puis les deux maman ese processus ou on sur base d'abord processus ezanine parce que c'est un mot français ezala français processus ezanine donc nga na ye na yibaka na na tiki moyibi te bo baptiser ngai eza po na koma moyibi fois 10 ou bien po na tika moyibi parce que na tika na moyibi te ozo mona mama ese et puis tolo ba token de paille tu as ce qui 1 million ce qui 100 na kata église est-ce que balandela kabati nyos ba na kata église on a 100 maman na kata église maman ese il y a des choses parce que tout ça banda ko comme tout ça banda ko biso ba yebi angote kaka ba songi ya ba église bakenda ko funda batu na kata ba église passer à vérifier te awali ko benga batu na ba église c'est écrit ou na verset nini na bible il faut chasser les gens à l'église et puis les muka ya wana muka eza na chiluba muka eza lingwanda ola ta lingwanda na c'est donc maman ese vraiment en tout cas nakiti ozonga mama soki ba moneli ngai ozongi so ngo mvuka nga pa ni ba walesa ozongi mama nanga pardon
Tu vas mfuki nga omati. Hey! Noko fungula miko mama, papa fungula miko. Pa mama sa fungula miko. Eh maman. Merci, bonsoir. Bonsoir tout le mamie. monde. Na pesa point d'avis na ngaya. C'est juste eloko ya liboso eza nanu eloko elobisa bato mingi eza fanatisme. Eza fanatisme. Bakretien ya lelo baza so bakretien to baolanda Jésus Christ te baza bakretien bazolanda nde bapasteur. C'est ça. C'est pas bien. Acte ya kobengana bato na église eza donc eza même pas na sens. Ndoki kutu oyo azo combattre l'église babenganaka ye te po musala na yo comme pasteur oza berger de l'église nzambe apesi yo babrebi mpo okamba bango soki brebi moko alongwe na nzela okoki te kolongola ye obengani ye non fo préoccupation na yo to souci na yo fo ezala na oyo alongwe na nzela po Jésus aza exemple ya makambo na oloba moko oyo akendaki ase préoccupaki na baoyo batikali te me aluki nana akende kolanda oyo akendaki Jésus ayaki mpona bato ya masumu c'est ça bato bazoloba non na église aza sévère soki terme wana bazoutilize so na chiluba so nini na mukanya buso mukanya aza sévère soki oza nango te tout ça yango mama uti koloba bamembre nyonso baza na église wana pasteur ayebi baconduite na bango c'est ça donc so mutu moko bamatisi ye liboso batandi masumu na ye babengani ye wana nde mutu ya masumu bango babeti maboko babengani oyo nyonso batikali wana bato ya malamu non eza bongo te bomema église na culture te bomema église selon la parole de Dieu tolongwa na fanatisme ezalaka eloko ndenge naloba. Merci Yaya. Mi bonjour maman. Bonjour ya fungula miko maman. Mi fungula miko nena kata live te bandeko. Milo. Allô? Allô maman. Yes. Bonjour Batunion na panel. Bonjour Yaya. Nena lobaka aboye. Bomoni ba pasteur ba congolais ponga naza na Angleterre Okay. Natala naza tout autour ba Nigérien. Okay. Oyebi ba pasteur ya ba congolais. Okay. Makambu o ba osala. Euta na Nigeria. Yana pasteur moko na Nigeria asala ngo yekutu akoma kosala afanisi pena papa mama et les enfants nandako apesi ndako maintenant ba condition il faut se poser la question intérêt nini yozwa atongi bandako ebele afanisa batu na ba condition yango se bo remarquer bien ba pasteur ba congolais l'air ba bima libanda bakenda koteya eza rare mon pasteur a congolais à côté ya namboka mususu et a posta mon église na eto na chaîne na ye. Webi pourquoi? Parce que ba yebi ke batu ba bando landela na makamo ba nigérien et ba ko découvrir makamu nini o ba pasteur wana ba nigérien po ba benga ngoni ko link. Po ba ko link eza soni na français. Ko kangisa omoni so ba yebi mboka na kuna pasteur azandoki. Yoki ote ya kune pa pasteur wana. C'est que tout l'andela kuna au moins pour biso ba congolais to cheka makambo belé sko ba technique o ba pasteur ba congolais ba osala et ça ba pasteur ba nigérien ba sala ngo depuis kala il y a toujours des choses cachées derrière pasteur moko nigérien uta okufa 2 ans passés na biso monika maman lobi ya ba dépression na so yebiso na makambo ba église za na ba dépression de plus ozo kota na kati de plus o fungola libulu yo moko. Donc na libanda baba omono munene ke oh oui au côté membre église de plus au fond la libulu yo moko na ba Nigérien ils eloko okamwate donc mutu nyoso il faut remarquer aussi pourquoi au sali mutu délivrance o yo benga délivrance au publier ngo eza un intérêt nini pour o la sabatu ke musalo sali eza OK c'est que musalo sali eza OK en tant que chrétien il faut que non tina souka pasteur ke non tina souka te poko bengana mutu te OK non tina souka te donc ba pasteur ba mo ba terre biso ko différencier esprit na âme mais eux-mêmes ils font pas ça eux-mêmes bango moko ba pratiquer ngo te pour ce ba terre biso différence pour ba tebele ba epi pe différence âme na esprit te mais ba pasteur ba pratiquer ngo te donc na mukuse pona lobake ba congolais ba pasteur biloko ba congolais o ba salaka eza et pas ba nigérien déjà et salam et salazala kanango
D'accord, Merci, merci maman. maman. Rendez-vous. Merci Milord. Et fungula miko maman. Maman fungula miko, Adriel fungula miko. Mais fungula miko na okata live, ça live mususu. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.